Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bienvenue dans Capage Télévision, c'est moi, Madame Cynthia, DG de l'entreprise Capage Télévision. En tout cas, nos portes sont grandement ouvertes pour tous vos produits. On est là pour vous satisfaire. Et nos numéros de contact, c'est le plus 243 80 89 798, nos portes de Capage Télévision. Avec toute l'équipe de Capage Télévision, on est là pour vous satisfaire. Pour tous vos produits de beauté, produits cosmétiques, actualités musicales et pour la visibilité de vos produits, nous, Capage Télévision, en association avec vous, on est là pour vous satisfaire. Et merci infiniment d'abonner abonné Nabiso. On est s'abonner massivement à la chaîne Nabiso, Capage Télévision. Et c'est facile. Au quotidien, le téléphone, non, au moins, on passe comment abonner, au cliquer, on a déjà en rouge. So, cliquer, on est comme une lettre. Donc, c'est que on s'abonne. Ok, ils sont la clochette, il y a notification, au fini, on a donc, nous sommes au Ezali, nouveauté à Capage Télévision, yomoko au banozango. On a plaisir pour Nabiso parce que bozo mata, bozo bakisama. On est sur la page Instagram, au Betika Capage TV. Instagram, je suis là, dans un anytime Instagram, et puis dans un très actif dans les réseaux sociaux, nyonso. So, quelle la page nanga, il y a Facebook. Et ça, Cynthia Capage. Voilà, page à Facebook, mais ça privé, hein. Mais ça, comment on a le monde. Ok, c'est une page nanga officielle, parce que dans la page officielle, qu'on a peine à matata, qu'on a place au bas, comprendre, rappeler que super fan à un des côtés, wana. Au Betika Capage TV, au côté directement la page nanga officielle. Et merci d'avoir s'abonner massivement la page officielle nanga. Na linga bino énormément. Nous avons vraiment la bolingo, nous avons porté bino à cœur. On est vraiment fiers de vous. 52 000 abonnés en tout cas. Bravo, bravo. Et je vous remercie. Abonnez-vous massivement. Et merci de votre soutien, de vos patiences et tout. Capage Télévision ouvre ses portes pour tous nos clients. Contactez Capage Télévision. Merci, 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 merci. Et continuez de vous abonner massivement sur Capage Télévision. Bye. Capage TV. Capage TV. Ça, on peut prouver par nos quoi na poto. N'a pas de ce qu'on comprend. De comme le roi de guerre. Et comme le roi de guerre, tu as guerre. Ok. Il ne faut jamais me parler de son passé parce que je n'étais pas là. Ça ne me regarde pas. Oui. Vrai. Bah vrai. Bon, bandit c'est trop dire. Bah vrai bagarre. Na ba momi et arabanan. Bah non wana ba uta ba diaspora ba mikili. Ça constat anakin. Bah lelo beta ba momi fort. Oui bah bingo beta. Bah on s'est défoulé. Ayo c'est défoulé. Pas des coups dans saga moté. Nakolekana yo abelelaki mwana na Dawidi yokelanga mawa papa Yesu yo yokai makambo zolelisanga na motema makambo matulilanga kala Yesu yo badiplome na ndako mosala eza te maladi incurable balobi kisi eza te libala nakoti kobota ezali te nakolekana yo abelelaki mwana na Dawidi yokelanga mawa papa Yesu yo yokai. Merci beaucoup na bafani na biso nyonso ya Capage Télévision babonné tout merci pour la confiance na sepeli makasi. Madame Cynthia a été compétition lobby so on a besoin Rosie Gucci azonga susunanga bo voter mais na gagné na nese on makasi na gagné na moni ba commentaire na bino nyonso bo bandela et ça a bien fortifié ngai lelo na kangie lisusu général major na bino azawana na ngai lorsqu'on a bâti sur invité moko Arcel fongole la caméra vraiment bazoye bien Yankee Yohana zoye vraiment banda na se pour la moni mokase moi bien beta miwana tilikolo donc lelo plateau yo eza ya ko inda bozala wana tina suka merci na ba sponsor na biso nyonso Kenji Sono Kitoko Land merci na moni ba cadeau eye merci donc lobi dana bando tsango lona zana zana bo merci nana ni susu
on a bossani kasi boutique na bossana kasi boutique merci na bino nyonso boza toujours wana na Kapach télévision. Bonjour na bino nyonso botala biso boza toujours wana. Bonjour papa Yanki po micro dans pas nanto bande pas na yo bonjour. Ouais, merci beaucoup la beauté Rosie à Pembe mona moi si Pembe le rôle la lune tango ngare bimana 17h 18h wana ndepé sa makambo po ebelengi wana foza kuta mai kota fleur pour moi sans ezokota lune azobima parce que courir wana pesa wana ya mona moi so asanango en tout cas mbote mingi na bande ko nyonso to bazolanda Kapach TV na minicho parce que pour ces moments to comme numéro 1 na la chaîne News tout ya YouTube là c'est vrai hein kota TNT karato sous kota sous la chaîne nationale donc félicitations on a la patronne boss mboka Cynthia Kapach na ngorbenga général major tire on armée non toujours général major té mais na masola ba TV internet biso to anayi mbote mingi donc merci pour na Bolingo Boakeli ba frère na mokase na ngai en tout cas là c'est grâce à celui qu'on appelle le Parfait Zola. Parfait Zola il passe à Moko bien depuis 0033 il passe au Landa en direct donc nana ba question ayo maloba ya biso. Merci beaucoup pesa madame Cynthia micro. Merci to kabola micro na ya kista et toza na to respecter kaba norme ya kia musika nanga babangela bisote et merci pour l'invitation. Merci à oui, on a gagné. Éloge. Oui, on a qui va commenter et tout. Batwazaki belé mais on a ngaki en kistaraya parce que les alara te que na côté là-bas citron, il y a qui on a côté mibali, nga côté basi dans ma question ça yo, ba réponse ça biso. Ba te belé vraiment ba déclare ba mais Rosie pourquoi bolobelaka mibali bazama be mibali surtout mibali la poto ngabita et aka mibali la poto te bolande bien madame Cynthia lobaki même ba oya ba uta ba Angola, ba Lubumbashi, eti abonné na biso ma tourner nga question lobby mais pourquoi basi on a pas ba complexé pour ninte balinga ba ndeko na biso mususu ba ko uta Lubumbashi to Mbujimai to Bandundu. Oui, en tant que mon pour répondre en tant que moi si bana basi pourquoi bazalaka soki ayoki que ndeko moko utaki poto aye a invité poto lobaki que mibali ya poto mibali nyonso ba utaka ba voyage ba yaka ko sakana ba fille mais pourquoi ba fille on peut bazalaka complexé balinga mingi kozana ba mibali wana pour oyela e parfum oyela mo chomba bien alors que epena ba noko mususu pe ba utaka ba Mbujimai ba Lubumbashi baza donc faut tes ozonga kaka et pas biso mo basi. Merci beaucoup Rosie pour la question en tout cas na lilia mo mabe omoni ngala ngata on ayebwe na kutena ero mo ambaka kata na ngala boye omoni ça force à Kapach TV en fait je sais que tout ce que nous allons dire aujourd'hui dans l'émission ça va léser d'autres personnes mais on n'a pas le choix. Ouais. Même si vous êtes lésé c'est juste pour vous aider ya ko chamwa barrière vis-à-vis à makambo. Avant de répondre à la question nayo nako pesana no longo nya na bande konyo so baindo ba noir tout parce que tout le monde m'a rembellé quelqu'un de so George depuis les États-Unis tout le monde ba noir ba télémi en tout cas boende l'union fait la force. Voilà nazongi et pas nayo Rosie. Tu vois et ça c'est qu'on appelle le complexe d'infériorité. Oui. Sa vie chez nos filles, chez nos sœurs, nos camarades, nos amis à Bassi. Surtout congolaises. Aouti Mbujimai. Oui. Chomo Aouti Équateur Bandundu. C'est un commerçant. Ane na sola lipeka danger mais ana la msu ko leka jona Aouti Mikili. Azem su na okaba ko leka jona Aouti Mikili. Mais vu que petite soit même sous na famille na bango. Aza la notion d'abord et puis forcément les éducation. C'est l'éducation qui est à la base de tout. Pour y avoir moi noyo à cause pas mes parents, tu es pas coco, aza l'éducation à bien, aza bien protégé, a bien zambé, organda mini. À quoi ça m'a nini? Pourtant à quoi ça m'est pas Joana Outimikili. En même moment, ne me dis pas qu'il y a Azangi Jomo Boy Awa, au Bamba Moben Soba Loko, Azangi Loko Moboé. Donc, on dit World international. Professionnel, international. Donc, Azangi Loko Moboé. Loko même sous. A Migno Kourapona hier. Oui. Moi, mèche bien, moi, Kabé, le talon, ni parfum.
mais a préféré quand il y a noko wana utimi kile pour première bord d'abord on va causer d'abord moi ngane na yebo et sauver nanga bien en tout cas et au comme na hernios même soit après une année 2 ans et le katé na uzananga déjà na yo ressources moi ngana obala yo na obengisa yo na bana mais na kabona na momi na ngai encore so ba bilo rebele benge ba grand l'air ayamba te parce que momi na zawana benge na ton makasi ayambo te parce que momi na ya zawana. Tu vois, ce sont des trucs où il y a plus, il faut tout l'obélaka. Biso ba locaux, oui, c'est un plaisir d'être locaux. Mais, Tourina Kozana, ba fille ba mature, ba fille ba intelligente, ba fille ba compréhensive. Yo kan si nde biso to kwera na ba pulu wana. Et ça peut ba momi pe ba utami ki pe ba kwera pe biso. Oui, 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 oui. Pour ni ba ko sa biso te. Ote nana mbali te na poto na sepeli na yo. Non mais miso pe bako ça. Oui, encore ça na yo. Mais tant que éducation n'a déjà fondé, base n'a pas solide. Nana déjà na loko na ngamoro boy na ranayi. Kasi ba bibi na pe comment tika ba loko na bino. Tiki loko na yo na femme na poto. Ni ko ba loko pe ya biso. Ce que biso to ça ya moté, en tout cas, je le dis clairement. Oui. J'éjacule de mots, c'est pas pour blesser, mais c'est pour dire la vérité. Biso to sarango te pour te prouver ba loko na biso te. To sarango pour te prouver ba noko na poto. N'a pas de ce qu'on comprend. De comme le roi de guerre. Et comme le roi de guerre, c'est la guerre. Ok. Et ça guerre. Ah ok, na comprend. Donc ben quand on va loko na bino bino ba mo zongi. Aussitôt qu'il est vrai. Oui. Obimisi soleil papote ya France. Obimisi Yannick Massevo ya US, Obimisi ya Kistar ya Congo kandena ndeka na vandi boy. Différence yani. Bande ko bota ya biso ba mo ba répondre différence. Ah c'est joué bien, différence c'est ni. Normalement on va uto kita. Biso nyoso tuto uti. Biso tuto alors ba ebele kutu ba ya kabo et puis akutani pena yo ya mbaka kata super frappe. Ye mo mo tuno ndena mono na Paris au mono na Paris na ndoto. Na veni. Comme si to zarana yo ndena Belgique. Na gare du Midi au monanga na rara au monanga la Victoire au consomonanga la parking à Moula. Donc il y a que tellement Europe suit biso mingi. Oui. Na moment to comme ce qu'on revendiquer contre ba droit na biso ba vrai loko ya mboka we. Si ba otala na to so ba message. Passe-moi ton numéro au bala nini. Pour ni baby ba aventure mi bag na bango ba ko sala na kin. Là c'est vrai. Basi pe ba comprendre donc le komi bongo. C'est que na kin nango pépinière ya makasi. Ah, tu peux que les caca. Bango be ba mo kita. Ba okuta na pe na ba biso yo. Eh, comment des gars bon quoi? Ah mais oui, okuta pe na ba biso ya sans droit ngabo. Au big set hein. La majorité ba côté wana mali le boma ba nzoto. Voici. Béré pena ba koto wana mingi ba boulot ba 8h à 12h du temps de travail mambelemba Makai. Écoute ce qu'on a vraiment na kin. Oh mais non bière moro boy ba calculer le pourcentage d'alcool na. O calculer. Parce ba côté to okende. Wa ba nzete mo na mabere na ba kune bota ate. O ga o lien nzete comme mu pêche. O lien nzete mo be comme matakita. Ah, il y a un comment pas comment okende bien comment madame Ni ba ko senga. Mais nya so les alano. Parce que pour ni ba ko senga. Pour comprendre que ba pour rat. Voilà. Donc au moins déjà que ah ouais déjà préparation à dia makasi. To comme ça mo guerre, faute na bisoté. Faute na bango. Bon babanda. Oui, au moins ça fait mal. On a des sœurs, on a des amis, des connaissances, des copines. À chaque fois, c'est toujours la même chanson que se chante. Joanna, mais baga poto ba aventurer, mon baga poto. Mais ba boya to ba ke ba aventurer. Ba boya pourquoi? Oui, au moins ba boya peut-être ils ne font pas ça. Moni ba bimu ya kamora fing ça ba ya kanyoso. Yango to chak en général. Oui. Pour guerre wana biso be to changwa en général. Ya te ba momi musu faut mettre en quarantaine to épargner. Non. On est en train de fouetter et équiper et à fimbu. Ezu. Aé poto a préparé budget naé et pardon Aé qui n'a préparé budget naé espérons tout chane tika moi 2000 €. Aé déjà avec ces 2000 je vais payer 800
un mois en chambre avec le reste na rosala moi $200 il y a pas transport na ngai 1000 wana eza yango ya osakana kosakana siko fota kosakana banani na bana bato mwana na yo osakana na ye Basi loko na ye moko oui loko na siko imagine toi et mutu roi ngai oloni nini n siko ngabe donc siko na mona siko promo ko ya mwasi pa ye na osaka nini ozongisaka fona zongisa ata bu yaki ngai nga sérieux ata yaki ngai nga ya solo ata to linga ya solo no ma konde ye pa ye ka pa mona mutaka ngi bonga kende siko na olinga ngote na photo profiter siko epe na basi ba ka moni mutaka mutakene ni mbali basala oui mais tant de le barabolingo mobe ya coup de foudre ya rani coup de foudre ne betième ça c'est pelika na pembe na yo a c'est pelem suna mwindu nanga a c'est pelem suna mandefu nanga ane na bezo ku te bo vanda attaque même pas des semaines ara na bezo bo mo bilambi sika ke yo kenzega na ya kenzega na c'est fini osomoda mais mieux vaut dire à la personne que ngande na boende na uti poto na eboy avant na mikili na marié na père a autant d'enfants to na botate maintenant na momi c'est l'avenir qui va justifier si on sera ensemble ou on va se limiter. Et à la bongo. Mais yo kosimo na batou. Et puis bamba ben a presque de la chambre ça. Nambetu. Tant niveau. Rendez-vous na bango ben pas na bino yate. Yo ben faut presque de ambetu ça. Et puis tant on comme déjà premier soin au couteau soit à autre chocolat na essuie. Tanga yo non je me laver na boire moi mai atiki au voilà tanga bimane essuie alors bando simba yo a profiter na faiblesse pour boire déjà bon na mbetu titor suka nango même 5 € zoater 50 non plus na sekuta kana tindi biro na ye petit na ye moko boy je la mère express yo déjà au CPA agasu moi des t-shirts moi déodorant mon corps un sur parfois zoater déodorant na stick ba na mo conteneur bango moni na nga monter na plateau to ke malé oui to zona pe madame Cynthia ta yo mobali ya no lobi pardon bon faut qui c'est ça ya kista ye mo daza coaching abatmo za na bongo ta million ya bongo donc bakanda 4 émissions na Capage TV merci invité la biso ya kista nga na lo baboye na invité soko au baxinanga question to répondre non na réponse tangeza boye ya qui alors ba ke ba méchant ya ba garçon poto biso ba fille ya kin biso ba ya kin to za ba complexe mo boye et tout complexe na boye on te parce que et mon on a déjà mo boye to préféré na biso mobali mo aza kin mais Azana elle est célibataire mais tu préféré mutu moya poto aye a 5 sabino 2 3 4 né dans le bac pour nini complexe ka amuta utima lili mikolo ku te dimia parce que ba yanki boy comment pe boye pe boy ba chauffeur pe utina ba poto no pe ay monanité oui mais ya kala pena ndenge za ke mona pena ke bogos mo uti poto mande fo yengenga pa mande fa yengenga te pois il y a ba bolo et so malili te so ezu malili o senti peut-être que ezu malili fille mo sonde yanki alobi ke coup de foudre kaka garçon yo a bien eza te bak so to longoli de la mutu na biso ke mutu faza bien fa utaka musika poto ka raté na braza pe so okay Gabon na kenda Gabon na série na zana na Gabon na fali donc au moins na bata sika lokwa bakati bona chasser awa kaka na kin so déjà to longoli ba complexe on to zana ngo ke mobali ya poto boyna boy yango na bango ba sakana na biso pour à la base biso de na complexe wana ma pepe zana mi bena biso kin tendresse pena ne ba ya poto ba zana ngo ba yanki ba zana ngo bango ne za na ba travailler autant mutu a travailler pas longa na kin a travailler nini vraiment peut-être que l'homme sous kuna na poto apesa ngo mo sinete mais aoya ba petso yo bazala raboye bonga kuna ba mibali nyonso nzela bazala babota maka na matière moko ndepe mibali ba basi bazala na matière moko mais bango siko bana notice moko boye o pela musu mibali akini il faut azala la mususu o akoli na meilleure bonne vie to azala mutakini makenda poto azonga mwenye za batakini musu bazala akenda azala mazana na kini oui idéologie za ndenge mususu mais ba miaka musu o bavanda makena kini awa vraiment bana ba idéologie mo boya robeta basi mimi na nzela kuna de mundele ouais ezala te mamba bon déjà oui bana ba excuse moi chérie
mibali ya poto ba a remorquer mon sengo merci Vraiment. mais qui non ba estile bobo wa li souter on ngani machine on comprend ba détail mo boyo oyo ba fille trop to ba fille ya kinte Oui. o ba fille ba landela rappel mibali ya poto za ko pablo musu ya bolingo zara mbongo te eza na mbongo te façon ka ya rosalela Tendresse kaka. façon ka bakendelaka basi yango moni na Ouais. basi balandaka bango yango sikoyo omoni yanki na région na ndenge alobi ke ekoma mpe kanda ya kati ya bampaka kini do bakoma mpe basheri mosusu ya poto bayaka awa mona mpena sheri moko boye ape na bana na ye aza mpe na foyer na ye mais jo moko kaka boye jeune garçon moko mpe kaka boye na kini aye mpe aremorke mpe abosani kutu mbai na ye bamisuku la plupart tokoma omona basolo eza ebele na ye te soki yanki ocontredire nga bajeune ebele na poto kuna bakenda mpona basi ya poto nde babengisa bango Omona pa bengisi kuna ba théâtre oui tomona yango babengisa bango bakoma mpe na poto baboya mpe basi yango ebele donc bolingo eza na formule moko boye oyo toko imagine te mais nga eloko oyo na ye basi ya kini kutu bakoma kosadapte na bafille ya poto biso na kini tobatraka mpe bafille ya poto bafille ya poto kaka te diaspora eza ebele toloba bamboka ebele mais la plupart Europe na États-Unis omona mpena ke sinti ya moko aza na kini mais mobali moko mpe omona mpe aye obimisa basipe moko boye neti tobatraka mpe ko jo mpe aye mpe na kini mpe bo ase retrouve makasi mais tandis ke bango na poto bango na difficulté bango balobaka biso toka bayuma mpo tosalaka te bango parité eloko mpe oyo ebomaka mpe basi ya poto la plupart eza Yango wana, komimona donc kuna yaya aza te leki aza te mais or ke awa na Afrique toza na mo bainterdiction moko boye ebele oyo mibali azalaka ta ye aosentir mpena ke kokita moko boye na kini mobali aosentir mpena ke aza na place ne ya mobali yango moni sike oke makambo yango ekendela bongo Rosie. Merci beaucoup, Madame Cynthia. Merci, Yankee Star. Oui. Omoni Rosie Cynthia Kapash eza facilité omoni eza ba fantasme kobosana te biso to ba bantu momi na momi chéri na chéri na fantasme na ye tango lo ba ba tendresse wana biso to zangaka ezara bango tendresse et pas fille na biso loko eza boke boîte bar bobeti tour moi fête Moi sorti suki esili momi oyo biso déjà ke ngana linga mobaga betanga mobaga betanga après so aussi so betanga après obimi nanga sko yebisanga moi osani yebisanga sko osani obete kaka na poto balekana bango biso te ezaka ke bango pe bazwaka ndeta donc voilà Cynthia omoni ayebi ke so na beti Cynthia Kapash obenga mbila et puis déjà pas mbila mundele kuna to ya mbila diaspora déjà avantage ya pas momi noko ta sko so ki papu to beta kumba moko boye ausuka mais awa na yebi ata to kabo so bibotu ntolo bazate wasi mutako ya pexi babomi moto esili riso rovimbanga pe manzaka na mukongo lichikatani to bongisi biso action nzeka moto kei donc eza te ke biso to zanga tendresse te ba petit na biso akini balinga to kei na bango donc yaka façon ya bango ba mesana bino mo bolinga to kei na ngo bongo même na peso momi na ngai trop soin na te to bunda te na yoka bien te il faut mo be feinte petit on sangani you guys know banga you moi ba to continue na katikati wana et ça moi bien c'est que bampaka pardon Rosie nazi mo candidat c'est que bampaka bele na poto bazanga na posa wana mbila eza na bango ko ba mbila par exemple mon mukie ba vrai bon bandi c'est trop dire ba vrai bagarre na ba momi et arabanani bano wana ba uta ba diaspora ba mikili ça constant anakin ba lelo beta ba momi fort oye ba pinga obeta ba se défouler ayo se défouler pas ni kuna osaka ngote donc comme dans misma et puis ça de ape pingonge mesana ata fimbi le lobi to ba esile ba ma expérience au champ episode na ebisayo même ba momi na bango mikili ba linga biso na tina tika bon poni ba pesa biso confiance ba bige so noko na ngai so akiti king ake ko sakana nga peso na kiti king na ke ko sakana interpréter sko nanga iya utimi kili ngape na utimi kiganda kuna biso otaka yo pourquoi bon na cheba ndeko mususu mais na moment ngam na za pratique na on peut exemple na ngat bon ça va na chandeti pour ba lo kasamoto pour ba bimi wana yepa bimi moi marche académie yo mo comprendre
compatibilité et côté. Attends, moi 50%, mon mieux, ça va 80, 90. Mais, et bendi, nous quoi bimi. Vous comprenez? C'est pas pour rien. Biso peut te côté na guerre, on te côté na randouana. Ce qu'on guerre, on a pour ici là, tout ça. Guerre, on a pour ici là. Oui. Il faut d'abord ba mi bag ya pour te baser conscience. Bande on a mi bag pour te baser conscience. Pour ba on de ba baby si basi na ba on. Basi na ba ba yi mo burulte. Ba on de ba baby sa basi na ba on. Il faut d'abord ba no ko na baser conscience. Conscience na ba liboso ezaba sa anini. Ke ba fio do kendaka. Pour nous quitter ba patelo ba kilote kotombo ga ba jipa pamba. Ba zagara pe bande ko na biso. Oui. Ba fio no do ke no sala bongo. Bazalaka pe ba camarade na biso bazalaka pe bana na biso tolinga na te poto pesa na paso mon nana te moko na sali mikolo na sali ngande zoba ba yibanga ngwe komi ya bango na sali losako ekomi ya bango na ye na ego kwa sika to komisa mabe malamu te bat ba komo mesana na mabe Makasi, oui. comprendre so to tiki ko mesana na mabe e komi mabe to chongo place mabe malamu to chongo place malamu mambo ani esila. C'est d'abord prendre conscience. Oui, oui. Oui, non, il y a Rosie, non, il y a Poani. C'est ça, oui. Capoto de mon labiramba, après. Donc, quand on déranger Rosie, non, déranger Rosie, n'a objectif morobo, objectif n'a gagné. Oui, que son abalena Rosie, to botina, to botabana bien, famille n'a pas séparé, famille n'a pas séparé. C'est ça d'abord. S'entraider moralement. Et puis bon comme physiquement mais yo yeka ko bug na yo za ko so mona batu ana mutune de ababima na ye vu que petite soana to tient de double parenthèse ou soit complexe ou soit amour azani complexité makoyi amoureuse na yo ami pesi après deux bon bah attends besoin 3 fois t'es à la première fois deuxième fois pakati na mu ko zo mo yeb sa fiwa na te amu ko kelo bika mo bo swana bobo ba ma binemi on déjà kenda c'est pas bien ouais conscience wana est importante na vie na biso soki ba yomo be loko wana e sunga e oboma moto même basi na bango o mo ba sa mo sine ke na kitakini moi c'est da vimbani. Et puis, tant moi ça timide avec mon bag qui est dans sa canana kin, il est pas comme ani. So mon bag avec tout qui takine, tenga pour sa kinde. Yo qui dit que zonga yo zonga après des semaines, mama benga bio yo kabinde nga be fena qui takine. Vu que yo bi ko kendo sa ma boko mobamba. OK ça nene. Tema. O tombo ga nini. Yo lié ba tu tika beto lié yo. Tika moi ya to damango, mabeza. Mabeza te? Alors Mabeza. On va pas que le mot quoi na répondre na wana par rapport ya ba momia ya miki douana ba comment yo so ba jo awa ba kina bango poto. Pourquoi pas moi ça bon? Parce qu'ils ont compris na ba o bazan na bango kuna sérieux zaté. Parce que azana maboke to musique clip to publicité et puis c'est facilité il y a détecter ba et si ba ameza oh amoyo quand je peux briller ça va to YouTube a quoi qui mis sur boîte il y a qui star posé dans sa tama na solano na capache après ça numéro ya qui visibilité wana et des biso pour ba découvrir biso yeb ça dans loni n'est pas montré c'est le boucani au bukaka olonia tant yebo avant ina yaki c'est comme bébé ça que le lo yanki pe OK au ça c'est pas aventure moni moi garçon moi azani na ngote ma hôtel ma bunda bien il est propre sera parfait déjà kuti dépense ya mingité dans son amimi yaki au poteau to vanda bien na yaki on moni ba oyo ba koma na poto abaluki eza ba o ba sala ba faux choix. Vous comprenez? Donc, exactement pour moumia c'est pas nous à la poton de fondima. Té, faut taper bounayot. Pour le bibo vanda. Oui, oui. Pour le bibo zala. Yebi sama imomi mo be le roi boy. To le moni koute long. To sika caractère le roi mundu kyo uzi. So e poye bando bete ya moko. Ba momi ba cha mi bagi maga res banda banda ko loba.
Et là, on parle bien à sens T. Mais au soir, il se voit en Okara. Ma kiri la bongo, tu vas supporter comment? Quand tu as un peu moins conseil pour la bande de Guana Bassi, Bazalaka na tendresse. Le quoi, Bassin, sa capage, Barosi. Et à pas si tu aimes de ça, la tendresse, ton charisme, ton affection, tes capacités. Ils ont dit qu'on comprendre partenaire ou anaï. Qu'on linga partenaire. Si mon bag a lingé Rosi, je te l'ai dit. Il y a un mot prophétie. Mon bag a lingé, ce que Rosi tika musala na na bag a lingé. Mon bag a lingé moi si accompagner moi si na musala pour qu'il bosso. C'est ça, oui. Comprends? Oui. Si mon bag a lingé, ce que Rosi tika musala osé exposer. A lingé un intérêt mon robot. Bon, tu comprends, tu sautes non, ouais, bah quelque chose de tellement évolué, vous comprendre ouais. Na ba oyo ba po na ba mi ba oui, oui. Ma be ara bangonde ba bandaka. Parce que no kwa na otas ko auti na vie wana te. Alors beta yo bombi ga kangi, mais faut na mi kimela na ngai. Apakati na bon, pour nous comprendre nyonso, et ça biso pe basi hein, tout ce qui peut complexe d'infériorité wana, ba fine biso kin, ba mo taka ba komo seka biso, ça bino moko, don bolanda biso. To sauter to za to kamera wana ke. On a complexe tendenge nini. Vraiment. On a complexe tendenge nini. Bino pe ba Dieu na biso kin, ah wa ba changer ba comportement hein. Je suis ndenge morote, on a complexe tendenge nini. On ta que pas notre Kim Kardashian au gatango. Ce qu'on no quoi na proposé ango. Bokanga ka mutema te. Si ba finios tu vas sala kindumba na ba bar na ba boîte. Ezara kindoki. Tu ezara pasi. Vas-y, on te sala émission sur yango. Nga mona promettre honorer le bandumbo tout na bango. Ouais des années. Musu surtout ni habiter pourquoi ça grand. Oh. Musu c'est ce que alingane ka ndenge chaque jour abimana mobali. Musu c'est na taka keni ka na milieu pour mon ani ka bato. La souffrance n'est pas la base de l'immaturité dans notre pays, non. Vraiment, oui. Yankista, est-ce que vraiment, est-ce que c'est important que moi, si je suis soit un copinage, na momina yo, abete la yo le passé na ye, ma bakuta na ngo, ako bete lo pena lo la zemi bazemi boye, na vivana mobali boye. Ah, Madame Cynthia, oui. Est-ce que c'est important, oui. Il faut calculer déjà. Na ba relation boye, bo sola le passé mobali abete le passé na ye, yo pe moi so bete lié. Et ça vraiment important. Merci Yanki, non, c'est que la Yanki trop c'est parce qu'il y a déjà une émission où il y a bah ok déjà pour nous en tant que moi si il y a un moment où que la Yanki star à s'exprimer pour nous c'est vraiment important parce que ngai na yebi mibali nyonso o ba mamba bon ba lukila bato parce que mobali oyo alingi yo ndengoza aolinga yo ndengoza na le passé na yo aozala kuta tata tante ya kotuna yo po aboya zoka aboya bela. Mais on a besoin on a besoin à utiliser ce qu'on passe na on a pas contre oui akolia pena moral aye ba makam na nyonso yango nesko examindu ki ver yo yango ndem teza masasi po so ngolo babu yo ko mena masala nga wana on ngolo bani vandaka ndeto vande na ebi histoire na yo on ngo bosana avant nga tu m'avais dit non. Tu m'avais dit, aux des ceux qui n'y en a, hein, aux autres t'as boy n'engeni. Tu m'avais dit avec ton ex là, donc akobalu sango vers yo. Yanga na ba mobali o ya bien aligné moi si. Alors tout n'a été zala ke baba question bon ouais normal. Avant nga tu sortais avec qui et tout, mais Kotuna avant lui c'était qui? Alors ça d'abord bien selon Madame Cynthia oui vraiment mibalo ba ya tuna basi bongo et suka kaka ako utiliser ngo pona yo arozon c'est dans kaka yo ketala kutu yo robaka bo écoute ngana zana ba prévoir na ebele obingona nani est-ce na kiri nanga ba surtout bato baza est-ce y a des bebisa alinga ye ba po mukolo oyo po oser ye azoka selon oui Yankista na baneko to lukangwa na chombo olukani nazo luka réponse wana na sana kwa on prépare quand déjà na ça donc wangu de émission de yang bomoto ka boinga moko de na misaki ka ngo babilo ke ke belé mais na omona ngata même plus tard balobi boy omoni quand tu aimes quelqu'un c'est le jour de l'autorisation de son cœur que
vous démarrez. Poutani. Il ne faut jamais me parler de son passé parce que je n'étais pas là. Ça ne me regarde pas. Oui. Vraiment, parce qu'on dit toujours que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a un homme qui mais yo monika ka obeti en comme gisoro. Mais tu ne sais pas combien zoki singa. Yo beti no ka gisoro ebite passe ni ne pesi na to eh yo robena na zu eh ba travailler en forêt ensemble. Au moins on va bien na momi moko bo abete ka bi. Na bete ko passer na ngoye ben moninga na bima na nani yo moko mobanga nani masolo ya mabe nani masolo si yo mo peksa ka botika ka reserve le CGK ya wa de yo game suba 36 moi je m'appelle etika yo na mtema o taki o na tambula nango o eza pochette à pamba ou ka cette pochette à pamba mais eza na ba vérité ya mikie o koloba oui neti mobali na yo amemio na milieu moko boye okoko ça a été toke na bureau ya Cynthia Kapage non na tsaka déjà kuna na yebi yango place ça yo yebi yango ndeni non je travaille là-bas non na kina mobali na moko kuna to saka neti Joe na ya réalisateur na Joe na mobali na moko boye Joe Mystique kuna c'est à moi maintenant de juger qu'est-ce que je vais faire. Ou soit on part pas, ou soit on part par attitude. Ok, mais ça n'a pas mis bague sur même voir même que disons que c'est dans le micro, toujours qui est parce que un peu blé a déjà invité la biso zawa na le chakitoro donc ailleurs tarazi la non mon que et ça n'a pas mis bague mususu o ezara que balandi la rati ba sentiment sexuel ya moi si. Oh yebisa non yona ex combien de fois yona ex na yo yona ex on siko yanga leki aye tondeni wana siko baby ko baza webi oui mais ke bazali mais wana siko moni ngana benga bango bato ba esprit mokie otuna mwasi loba no ngana yesu ko sex na biso nale on comme ko banga yo ko mi banga oui ko mi complexe la majorité bata bongo c'est ya bata ba bibi petit mo ba bibi petit ba yema mi ebi da na bibi petit mama ga bibi petit na bolingo ki pa yo msusu pona yo bibi petit na kaka yango wana yango nde komisaka yo travail na e kaka endurance na e dureté na e mais il est déjà dans mon tout à la petite complexe. Tant que c'est que n'importe sous tant n'ando coura n'ando bima tout peut ça exemple un des musiciens mon n'ando même sur un archange. On t'a dit archange musicien. Na au musicien oui complexe déjà. On peut tu avoir que ça ngako. Donc à tout ça geste moi bolimo moi ba cheka ya bolimo yemba mo. En ça va pas moi c'est archange. Pecho kabo. Et comme Archange abimika na feni wana yemodo ofimbani Archange kuta ebi otia kayo mona yemoko kasi mbanda na ngati mbanda na mwasi nini abima na ekala esimba te bakabwana mwasi akoma na yo emso apart yo azalani na mutu te olati complexe oui yango moni kimobali ezaka kakolata pantalon te toko suba ya hotel matin mobali ya esprit oui c'est ça ki mobali ezaka kozana mande fute toko zana kufute mobali ya esprit mobali ya soda ayoka te soda tala te soda kanga o azanango akende confiance na mundoki nanga pomba ezaka ozaka mobali na kala ezaka oni na olenga te c'est que so ibongo bando boya mosa kende wenze omoni bato basala bazuwa pamba pona mwasi na ye mosa ke subabo di nani lande nani play nino mas ndeno tiki petona le kabo okomo sikira ba vie okomo sikira ba master ya na subati mais tango sa zuwa na kapona tango bozane ka wana na bar wana tango akenda wenze tango zalate tango akenda musala ba biro bande photo longolango eza ba technique moko boye ya bana miki en fontaine et simbaraté
moi si il faut vivre avec liberté. Bah le but que au PC moi si liberté, moi je sans surveillance moi si va surveiller à Kaé, mais va pas ça que liberté. Moi si va quand Kaé to comme si le roi prisonnière, moi boé au primer na liberté na mais et comme ma bé, so au primer moi ba tu liberté. Alors yo comment nyoso comment wenze yo mo bongwani wenze so mi bilo repa na yo comment transport à matimba mo repa na yo comment et simbaka te on a pas simba te oui et simba te deuxième épisode des ali bo comment on a c'est deuxième épisode to continuer vie ezaka ka vie oui et comme vitalité comme vixté et comme vitamine T watu ba prendre na bazo aka ah yo iba okaka donc pour la conclusion oui que na leli si je vous observe ta toi la question belle to au deuxième épisode troisième épisode les toya pour la conclusion na pesa nanu moi bambote na bandeko ba soutenir nga na bandi na parfait zola 0033 ya mbiji lipasa na bosante rigen mbungu d'Angola soleil papote IBB Japon depuis la Kenya donc après confinement na okita atterrissage direct Nairobi na komi pa IBB Japon bambote belé na Théo Kabadi Mvouama depuis 00244 donc massa nanga Théo Kabadi bambote place ozali Yannick Masevo Yves plus 10 na bosanité Evelyne Lambote mokonzalion ya bana basi Vicky Jengi mokonzalion ya bana mibali Evelyne Lambote mokonzalion ya bana basi Armandine Lambote mundela bateke nai na bosani on a bois que de mbalasima bon Wester ya raté et taingate pour en conclure non peut ça conseil na si jour tout chose sur là aux gens babi ouverture à débat donc tu y a pena na ba armée tout se préparer makasi na bandinde to bandaki na bande ko na ya poto ya mibali bande ko tu bobima na bango wana o boya ko sala bongo ba aventure wana ba pe na makila lo wanga na yo bandeko bosala biloko wana bape bandeko bape na bandeko lokola yo na bamboka wana pe tara ndenge yo sala kaiso basali ndeko na yo moko pe oyo kande oki master mo beto chomo abriga na poto pasali ndeko na o n'oubliez pas boape na bana basi n'oubliez pas vous avez des sœurs cousines petites sœurs nièces ainsi de suite conscience et côte à côté wana et ça la biso bien bandeko na biso pe ya basi oyo bazalaka na kin bolongola complexe bo éviter complexe bo vivre le rôle la patronne la mamalienne Kadi Diamant patronne boutique Diamant boutique on est sika moi forme bimaka na bo sanité deuxième sujet to robeli risolo ya le passé ko betela mobile passé et le roi mot-clé toute vérité n'est pas bonne à dire ndeko nanga mobali tango lingani na mwasi kalada ye to passer na ye etali yo te po ozalaki te ezala salaki be erreur ezala salaki ba émergement etali yo te yo oluka point place yo koteli na histoire na ye o edeye po akende liboso yo kisa bato ba obeta passer na ye lisolo soni moi sinon oui te kazaka momia nanyo bon on a zara série wana zalate ya problème ayi na mobali ba na mbanda wana nga je m'en fous nga yeka kande na zuyebo et au sala biso bien yango pona nga ezalaki o ya bino mwana mboka na kombo ya Yakistar Mofulu kisi ministre après ministre à bord Mobutu na 2 conteneurs ya 40 pieds lelo na fungolika 3 pieds à pamba. Oui, oui. Moi, bango bagingara mingi ote a opesa numéro te nga banga na ngati opesa numéro ah ba si tu as komela bino po bango mo condamné o fala pesa numéro to lobela ye moko nga na silisia wa. Merci beaucoup à vous Cynthia Kapage, merci à toi Rosie. Merci beaucoup madame, si c'est votre dernier mot pour oui, en fait il y a qui peut passer journaliste à Simba Lisango so tikele micro et comme le roi Michel Desailly mais il parle
tellement bien. Bah, et ça qui est vraiment clair, tout le monde. Ouais, prochainement. Attends, la zate, nabi que donc quoi, on a répondu qui, il l'autre qui y a qui place à répondre un peu kitoko, bah pas comme la biso pas suggestion na bango kuna, na seba commencer ba lito ya pour la troisième fois, bah comme la biso et merci Rosie Gauthier pour la innovation. Merci beaucoup. Et ça, vraiment bien pour nous part na bango. Et puis merci na Kapach Télévision Mobimba. Merci na partenaire na biso nyonso. Babo bamo na kitoko Londres ne azo ngisa biso. Bamo ni kasi boutique ne aola tsangai donc. Alors ça la ba jeter ba on super ni ba partenaire na biso. Vente ba maison, ba blon nyonso en tout cas Kapach Télévision eza vraiment ya kofungama et to ba tozo banda ba production ba film na biso na yebi que Josué Mpaka. Azawana déjà aussi ba faire na Kapach Prod. Na Kapach Prod va s'abonner massivement. Tout le monde y a un Matabi, oui, et comme Kapach Prod, et comme Kapach Prod, va s'abonner massivement. Série. Tout le monde biso bagag na peut-être sur les assauts et belé mais donc que on est ce que la production film professionnelle le rap na ba nigérien quoi tout le belé on peut dans le tourner. OK merci Gauthier. Merci beaucoup madame Cynthia pour la confiance pour notre temps na binopé que vous avez vraiment dans la passe mais merci pour accorder un ta ya mkie pour batu balela bozonga lisusu bozonga mambo ya lo beza vraiment tellement et belé tozonga wana merci na bino nyonso bozala toujours wana Kapach Prod yango wana eze bino bo s'abonner belé merci à Pasteur Raoul. Rosie s'il te plaît na ko le kaboué jamais sans boire le mbingazor le vieux Claude Machala mon vieux wana mikolo yo boania plus mbongo plus intelligence et ça là que petine yaki donc auzala vous invité na biso ya Kapach TV et ça biso plaisir donc invitation déjà yango yo merci beaucoup Pasteur Raoul ongo bosana Pasteur Raoul Bukambo Bambo te belé merci pour la prière nyonso ça na Kapach Télévision en tout cas merci na be forwana merci à tout le monde vous avez vraiment belé bolinga biso bo continuer toujours ko partager ba émission to boy ma fille nga bo za wana na CT Di nouveau à Kinshasa. Bontu na ngai nini o. Maison événementielle. Maison Kenji Sono Oyo. Et yena ba matosi ya solo pona ba production na bino, ba concert public, ba campagne d'évangélisation, pena ba meeting na bino, ko hésiter na ote, ko contacter. Maison Kenji Sono Oyo. Et tiens matosi Oyo na disposition na bino. Bote la bino moko table mixeur, mesure ya 2,40 m et bon côté à lumière et mama mounoué, ata hotel na 500 mètres. Okomona mutaza na podium. Na Kinshasa, bazaka ka bango moko mutu, bazala ba lumière oyo. Bontu na nga eza wapi o? Na avenue ya Libération, ex 24 novembre, na commune ya Ngiringiri, en face ya bureau du quartier ya Bandal Molar, boza mobimba wana. Soit bo contacter na ba numéro oyo. Bino boye bo organizaka, ba campagne d'évangélisation, ba meeting, ba concert live, na ba stade, bo hésiter te, ko contacter maison événementielle Kenji Sono Oyo. Et yena ba matosi ya solo, ba instrument ya haute qualité, boye ba pibo kangake. Maison événementielle Kenji Sono et ça peut concerner ba vente. Ya ba instrument, pe lisusu, baza conformé, ba ingénieur de son. Yo mutosini sana izipa. Na Ista, ko hésiter na yote, oza na théorie, yaka ko soit pratique, awa. Et yo kanie! Ti, na mira ba voisin. Ghislain Boulungu, MCT Images. Gardez un souvenir exceptionnel de vos événements. Faites confiance à Ghislain Boulungu et son équipe de photographes, caméramans et vidéastes professionnels et bien sûr passionnés. MCT Images, toujours à l'écoute de vos besoins pour les satisfaire, en France comme à l'étranger. Vous avez un mariage, un anniversaire, un concert, un shooting ou un clip ou tout autre événement à immortaliser, alors n'hésitez pas, contactez Ghislain Boulungu au 06 18 49 75 44 06 18 49 75 44 ou sur Instagram MCT International. Ghislain Boulungu, MCT Images. Ghislain Boulungu, MCT Images. Ghislain Boulungu, MCT Images. Ghislain Boulungu, MCT Images.
Parmi les produits Kitokoland, nous te proposons des lentilles journalières disponibles en différentes couleurs pour un regard inoubliable. Style 3D, style magnétique, nous avons ce qu'il te faut, à toi de choisir. Fais confiance à Kitokoland et laisse-toi sublimer par notre gaine amincissante. Naza Kitoko chez Kitokoland au pays de la beauté. Boss, Cédric Panda, papa na Cédrine, ba gros bisous na yo, na bébé Cédrine na biso, tolinga bino makasi boza toujours na Capage Télévision, équipe technique mobimba. Joe Mystique le to zangyo to manqué yo, rétablis-toi très vite aux zonga nos ala wana. Na linga yeso ko filmer boye, le mo wa seki et ça moi bien, toi na besoin na yo. Merci encore à Paul Business, ya Rosie Gucci. Pour en tout cas, merci beaucoup. Nabino nyonso na linga bino ba gros bisous. Tokutana bino prochainement pour la prochaine émission. Bon mon na Yankee Star na madame Capage de continuer toujours pour nos arana. Merci, au revoir. L'archevêque de Kinshasa salue la générosité de l'honorable Alita Chamala. C'est la représentante du cardinal Fridolin Ambongo qui l'a dit à la réception de 3 conteneurs constitués des biens de première nécessité. Marcelin Chiswaka, commentaire. Karine Mampouya, délégué de Monseigneur Fridolin Ambongo, a réceptionné 3 conteneurs de biens de première nécessité, dont de l'honorable Alita Chamala. Il s'agit de 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de semoule, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau 75 centilitres, 1500 masques médicalisés, en plus d'une enveloppe. Une générosité de l'honorable Anita Chamala qui n'a pas laissé indifférente la religieuse Karine Mampouya. Nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Anita Chamala qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la diaconie, donc de la charité de notre Père Archevêque, pour que, à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement. Et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous les bienfaiteurs et particulièrement en cet avant-midi pour l'honorable Anita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. Anita Chamala, représentée par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal, affirme solliciter la prière de l'archevêque de Kinshasa. Les messages de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier parce qu'il fait partie des personnalités des compatriotes qui ne sont plus à présenter. Cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Il a voulu également que le cardinal puisse le bénir. Par ces gestes, Anita Chamala répond ainsi à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État. Capage TV. Capage TV.